www.kindirect.com. Nous avons confirmé site Moko www.kindirect.com. Ah oui. Site seul. En tout cas, nous avons confirmé site Nabiso www.kindirect.com. Likolo toujours longo yo. Zala kaka umela. Il y a solo Kindirect. C'est le biso toi likolo. On lit Kindirect. Canon. Donc et kangi ma solo na ndimi pe na respecter yango wana. Et au kangi www.kindirect.baladi. Vous consultez site wana, vous verrez que ma bonne initiative ezali bandeko batali ya www.kindirect.com. boye malamu émission na bino ya lelo. Émission ya lelo to eli bino sujet moko oto eleki na Kinshasa eza sujet ya dot. Kala to eba ke libala ezaka mbongo dot ezaka symbole. Mais lelo na kin to komo mona makambo ebele na propos mbongo dot. Ba famille mususu bazo senga ba $5,000, famille mususu ba senga 3,000, famille mususu 4,000. Et comme ko empêcher ba jeune na lelo ko bala. Jeune mususu za posa ko bala mwasi na mais vu coup ya dot, moyen abala mwasi na ezate. A préférer ndenge baloba nzela mukuse atia mwasi na ezemi. Ndeko le tout de balobi bana fanya ndenge kaka bana fanya. Yana ngai ya masolo David Olito na pesi mbote belé. En tout cas, ils a passé likambo et comme il a Kinshasa mbongo libala et comme il likambo surtout ceux qui moi ça za universitaire. Donc école ka lisusu. Bokolanda na bino nanga to kolozwa micro baladeur to kolanda bandeko ba koloba pe na ko recevoir ba maman mi balé ensemble to komeka ko débattre na problème ezali na sujet ezali likambo a dot. Ngala bino to landa micro baladeur. Bonjour papa. Ah bonjour. Papa to epa na lelo na sujet oyo tozolobela likambo dot likambo mbongo libala façon to komi ko balela lelo na Kinshasa bato balobi komi exagéré selon yo moni ndenge ni boziko makambo nde eza boyema ebebi eza kobeba parce que babala ekomi belé ya cher donc so oza na mbongo te okokai makambo te ba $2,000 $3,000 bato nyoke tomonake bato bazowuta bapays étranger nde bazoya kobala mabala ya cher na bato baza na bagouvernement oyo bazolia bambongo bazobala mabala ya cher bosiko biso siko bato siko tala kaka bachicherche kitrouve kobala sikoyo makambo ba 2,000 wana tokokango ndenge nini yango moni biso mosusu mpe tokobala te parce que makambo eleki eshow donc yango bato akomo préféré asente na ye nzela mokuse mie mpona sente na ngai parce que so na sente nayebi ke ti tofanda na mare toboti 2 bana 3 bana 4 bana ata na age ya 60 ans tokobala na biso tosali mariage wana mboka ekobonga banini wana oyoka mpe makambo ya bien makambo to ya bien ekomi na kati ya mboka bakonsipe ya mteya malamu bakomi bakwapesa biso mbongo mpona minitio misiki sikoyo papa selon yo soki lelo mwana na yo toleki na alinga bala yo osenga ndenge nini yo osenga kaka ndenge bato nyonso basengaka to yo kokitisa po oyo oza na moto motema malamu na makambo nde ekomi boye mwana nga alinga bala ngo nga na bavrai momi banini na palin banini soki alinga bala nga mpe na ndaka lokolo ti toyandaka lokolo na bango bango babebisa bango mboka ngo nde ekomi lokolo wana toyandaka lokolo ti mpo nga se mwana mpe alinga bala doki soki namoni mema ya ya bien oyo auti baétranger doki kitoko doki nakosenga cher so nayebi ke oyo tokemba ye nata kisasa wa banini bon nakosenga prix moko raisonnable banini ya bien mais oyo aosala gouvernement baolia mbongo ebele nakosenga cher nakosenga cher parce que na mine chose gouvernement kama toregenie biso bapeuple toregenie te toklake mabe banini donc ezomona epe badouleur. Merci papa tosepeli ouais en tout cas bosala mosala mpe malamu banini donc mabala ndenge eza ndenge wana fo bayebake ekita kokita ya mabala ezali mboka kofanda nanu nye toza lese te toza likolo toza papier toza papier likolo banini ayipekapeka nde bapumbwe nde tozali na kati alaki bakonzi bango bafandi ali exposé banini biso tokoka te banini doki
faut pas faire non mboka fanda nanu bien après ça mabala fanda pe banini pour le inga va cher wana nous on n'a pas d'argent donc musique donc il faut arranger bien mais en tout cas merci nana moi que pour bamkie banini Francis Repo on continue boulot qui n'aura pas kemba banini kemba merci papa belé babilo wana pe fu gouvernement pe atide pe atele la pe makambo wana hein Kamadot eza bokino na oye moko soka tielo $100 ye bon gouvernement lisusu na mama bon dot te bon gouvernement na makambo dot te po gouvernement azali pona biso nyonso makambo nyonso wana gouvernement pe fa akipe yango soki lelo amoni ke famille o ba komi ko mijaje po lelo na kini misale ezate ba jeune tozo ko se débrouiller mais ba monto bazo ko tiela biso ba $2000 ba $2500 ko mona biloko plein ba biloko ebele bon siko tozo ko kokate placement ba biloko wana mais soki toke na couture na biso na ndenge ya bokoko na kati ya intérieur ba biloko wana sala makate ba ko senga kaka ndenge ba senga ka wana mais awa nena kisasa to komi ko michagere conseil ngana zingi ko rubaka ya mwana ke ba parents ba yeba ke libala eza ko teka mwana te non ko cha $2500 to $3000 to $2000 eza mbongo ebele mais ba meka ko zongisa ba sala na système ndenge zalaki na intérieur basengi ba biloko ndenge sengelaki monta mbongo pe ba ekoki ko senga mais po soki bino bo sengi mbongo ebele mwana na bino tanga koya liba soki boza na problème boko yepe ka pa mobali wana hein siko bino bozo ko senga mbongo ebele makambo kidi wana to ko kate yango to lo j'espère que za parents oza bana aza parents naza na bana 4 ya siko soki ya yope mwana moko alinga bana yo osenga na ndenge ya kala to osenga na ndenge bon non pona mwana ngai nakolandaka coutume eza teke lokwa mwana ngai kena mijagere te nakolandaka ndenge coutume esengi biloko biso bambala ndenge tosengaka asengi biso bambala tosenga ba biloko yango osengi bambala biso bambala tobalaka na masanga mbila wana l'intérieur mais awa wana kisasa bambala tosengaka makasu ngadiadia ba biloko wana ba makasu ba machimboki ba nzunga mafami ba biloko wana tu ezali tosengaka yango mais côté ya dot to mijageraka te tosengaka normalement montant ya mbongo na biso tokoleka jamais $1500 na sel coutume na biso mais biloko na biso te toyebi te mais bato bakolanda rythme ya kisasa mais biso tolingi ke tozonga na coutume babosani coutume bazonga ndenge babokoko ezalaka basengi biloko eza obligatoire mais montant nde ya mbongo bazokomijagere même ngai babiloko mosusu esi nasombi so même mike tolukaka osomba ndamu montant wana nayebi te mais naoprépare malembe soki 2000 talaka na odebre 2000 basenga 2000 na okoka te aza mwana mutu abotami na famille ntango ozwi ye na obotisi ye mwana susi wana ezali ke no aza mpe na bafamille aluka aza kosomba eloko moko mais montant ya mbongo bayebaka conjoncture otovi tokoki kokourage koasete te mais eloko tongi toloba soki toboti po emo ezalaka mwa libaku moko boye pa toboti mais ntango oboti ozongi mpe si moto alike no motu wana aza na bafamille funa koma mpe na bafamille na bango fo oluki malembe okomi bosololi eloko conseil nange napesaka yango malika monsieur eza dépendance leur famille donc problème ya libala eza famille na famille bana ndenge na bango puse ngai lelo mwana nanga ataki classe à 6 classe nakosouhaite te mobali aye po abala ye ekoma ono tosa ba 2000 tokosala ngo ni sérieux non ngana yoki le balisa mwana puisque soki opportunité ya libala yeli mwana balisa ye c'est clair atala $300 mais c'est clair ça c'est un signe symbolique ezalaka kaka symbole moko libala bosala ngo ni bosalela ni puisque mbongo libala wana tango mobali aye apesi yo mbongo ya libala wana il faut bosser ça moi na fête bon ressemble on est bandako mais pourquoi beaucoup exagérer beaucoup au-delà il y a ba 1000 ça ne sert à rien et produire rien au contraire ce que comme niveau wana aux risques moi bon ba petcho ba comme soki ba mbongo comme bongo zo kokadete bon na chela yo zem o bongo le second mwana na ndako na ya au PC facture normal mais so ba parents nyonso toté en général ça c'est un cas général mais cas particulier zali eza ba parents nyonso toté ba parents nyonso baza ndenge moko te il y a des parents qui raisonnent
bon ngai na bala bongo te puisque nga na bala bongo te na balisa mwana na nga bongo point po lelo komi otali ke oyo natindaki na université Minerval nyonso tie na kati bamaladi ya bela kotangisa mwana c'est un devoir ya yo parent elingi koloba teke soki mwana ka otangisa classe fo mwana wana asupporter vie na yo non est-ce que eza obligatoire il faut encadrer ye de façon ki ntango akobala akende libala ne amema ngo ndenge oyo akutaki epai baparent na ye et puis ozwaliri ya bien mais soki ekomi na niveau oyo bino bozokende ya bambongo moi je regrette beaucoup plus eza désolé puisque baparent badoto wana ça ne va pas et puis yango moni mingi bafille oyo bazotanga na université moi je donne conseil na surtout bafille oyo bazotanga na université elles ont moins de chances ya kobala mpona babiloko wana bazobala te mingi puisque asilisi universitaire olia bala siko bacondition ekomi ono nga na parenaki mariage moko bongo on a connu un problème très sérieux tito bundani nango et puis mariage 18 ans likolo kaka ya babiloko ya badoto oyo mais za faute ya baparent non mais il faut conseiller baparent wana batika babiloko wana c'est-à-dire soki mobali alingi abala mwana no yo asepeli na yo pesa ye temps à préparer libala pesa facture normale bakobala oyo kosepela c'est tout mbongo libala esilaka nango te mpo lelo soki oza na problème bokilo akoya opesa okaka mbongo biso oti lelo topesaka kaka babokilo mbongo ezali soki aye na ndako na yo alobi no naza na problème tel boye yo opesa mbongo te liboso nayoka bokilo bokilo na ye mbongo mais non lelo ekoma mobali libala ezali eza lokola omoni yo eza sikoyo bokomi siko famille moko soki problème eza bino tout boko assister problème wana mbongo soki ekomi ke ono yachelaki facture ebele tout ça facture wana il faut kotala nanu mpe moment nini toza et puis soki omoni vraiment mobali aye alobi kaka nazobala mwana na yo officiellement donc il est bon aza moto ya koencourage po eza rare na bandako baza ebele baboti tusa mibali babali bango te okozwa mbongo yango ndeni na ozwa $400 na ozwa rien nini eleki omoni sikoyo c'est ça. Merci beaucoup. Non, ça, il faut balandango. C'est bon, il faut balandango. Mais c'est pas exagéré. Ça, c'est un danger pour nous besoin préparer. Merci. Oh, il y a pas bon on est on les belé. Moi, na ke kuna mena ke kuta na ba difficulté belé. Zobota te boko sala ni. Ah bon, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Pour la pauvreté, zanamboka. Mboka ezotambola bien te po biloko wana soko kena ba mikilio eza développé makambo wana ezalaka te yango ozomona ba jeune fille azokokisa 35 ans 40 ans azobala te pamba te ba parents ne ba comprendre te soki lelo bango bazo exiger mbongo na famille ya mobali pe ba parents ya mobali pe basalaki ba dépense batangisaki ye nyonso wana efale batika bana bazala libre age ezopusana soki possibilité ya kobala na ezali bamoyen moke baza nango bademare bakende ntango nzambe akopambola bango bakoréussir epuis bakoki kosunga baboti me baboti sikoyo baotalaka le présent avenir bazoyo otala yango te epuis soki otali omona jeune fille akokisi 38 ans 40 ans aboti nanu te bo mwana na ye liboso ntango akobota na ba 42 ans sikoyo age ya mwana wana na mama na ye bien na papa na neti ngabo ngana bota na zana mwana ngali boso na bota na 21 ans siko na mincho ngana mwana nga toko le sika moko mama na ye to sana ye sika moko monike na mincho ba parana ngana après avoir kozwa mama ya bana nanda ko conscience na ngai sali na bala ki mais na kotala lolenge ko kale ko bloquer batu babala na te babota te entre ta vie ezokende ko bota mwana ozana 45 ans moi ko kolisa ko tangisa ezate yo poso lembi zoka nde soko botaki ata na ba 25 ans boko démarrer na bana na ko tangisa bango bien pe avenir ko zala bien okolia okozala na bana na esika moko pona ngai muto aingia bala mwana ngai tout d'abord il faut muto moko na kotala ka soki aza éduqué bien et puis conscience na eza bien pe azosala musala na ye po asunga mwana na ngai atapesi ngai $100 atapesi ngai $50 il suffit mwana ngai azala bien nga moko papa na ye nga pe na tiaka eliki ateke o nga ndenge na boti bana fuka na azala kai pa mponga moko na zo débrouiller tango na kokolaka so mwana ngi pe asunga ngai na boya pete mais ce n'est pas exigé que mwana ngi fuka ka asunga ngai azana ba responsabilité na il faut pe
tala ndako na ye bana na ye nini nyonso so na juste ko mukumba na nga nyonso na tie pane na kange maboko boye loba toki na ko mobange to naza na maboko te mais tant que nazo débrouiller pona ngai mwana na ngai so moto alingi abala ye na ko exiger caractère ya mobali musala ya mobali so pe azo assumer responsabilité na ye en tout cas na ko permettre babala na condition ata ya mboka moi likaso moi ngadiadia moi masanga mbila bon pona ba famille yango motema kindoke ezali kosala mingi na ba famille poani po bango nyonso bayebi nzambe te so ba nzambe na minute oyo ndeko nango kotyelike pa moto te zala na elike pa nzambe et puis zala calme nzambe akosunga yo pa mosusu bapesa ya bango omona bapesi $2000 mais otabwe mwana ana azobota te ya mwasi difficulté bandi na mabala lelo lobi mabala kombe ezokufa mais so bana na bino baza bien bazofanda bien na libala pe bazobokola bana na bango bien okolia koleka $2000 wana akosombelo meme lopango akosombelo meme voiture akopesa nyonso alingi l'essentiel oza na éducation ya bien osafana na bana na bien initila kobota bo et puis soki bozoboya bato babalana omona ka bandu bazeme zoboya koya te bazeme ebele po na minute so mwasi na mbali balingani ato boyi ke o mbongo deme ako mobile osinye na bina ngi mwasi na koche se ko balance ezo salema na kanisi pona ko faciliter bana tâche tellement to ebike mboka na biso eza passe et biso ba parents tozo tielike pa bana mais to ebake na ba mboka o eza développer il faut mwana azala libre asala choix na ye babalani et puis lobby avenir eza bien mais ngana koloba bien ke bana pe bosala pe ba désordre te so boza na mbongo bobala mais so mbongo eza te moto aboya bino bobala na te yango wana bolingo eleki biloko nyonso mpo na kati ya bolingo so kimi ezali progression ezali avancement ezali construction ezali développement ezali même na mboka na biso so bato bazobala na baza conscience ya malamu nakanisi mboka yokende liboso inutile ya kobala kozwa mwasi oyo mpe so botiki bango boye sida ezali oyo mobali wana akolinga atambola na oyo atambola nzoka nde ntango abalani agarder conscience na ye tranquille pa mwasi moko et permettre que azala pe stable au lieu de dépenser mbongo n'importe où. Merci beaucoup. Merci. Eza chaîne. Nabala nana bana kibale. On va passer à $1,500. C'est $1,500. Vraiment, dans le salami, pas par 1,500, parce que nous avons ça. Parce que nous avons ça. Parce que nous avons ça. Selon yo. Ata par ya yo, tata ba camarade, so yo kabajo. Ngala ko mo na moni kutu, nous avons pas décidé. Bon, nga pesa le mandengana. Nga na bali mwasi, oui. Oui. Nga première fois na tolingana na mwasi na chikapu. Nga na musala. Siko na tindi maluba na kikwiti, batinde na facture, batinde linga facture. Na komi na kikwiti sur place, ba moni na présence nanga, ba lobino muto na mbo wa matinga. Babo facture liboso no oyo wana asala imabe. Noko oyo aza awande a yebi kosala facture batelinga facture musu batelinga bon comme bon tellement azala société nde supporta inga na ndima na ngaka na futa ngo pe na linga mosi na makasi c'est ça bon yango wana il faut ba parents batika biloko même biso génération lelo babiloko na bien te mingi na komo yo kanit na quartier na biso lobi ba komo senga na ba moto ba nini non ezala te wana ba luka bana batula alobi yanga 38 pouces LG ba msuka bi yanga ka Samsung wana balinga bana batula sui mwana vandelo na ndako bano botelo na ndako 2 3 yebaka biso mibali sui mwana no mwasi. So you aussi chance que moi c'est à Bali na voie normale c'est bien mais soit comme na bana mi balé mi 7 ou 4 c'est très difficile pour avoir mobile bien donc selon yo conseil ni ko pesa bon na bikolo wana batabandunu na bataba Congo batika biloko wana po kala ezala boité na ba ancêtre na biso baswali ba balisa na bangombe bon 6 biloko wana ya mabe ya bien te wana baboma génération baboma jeunesse ezala te mama wana ezala te batika biloko wana baboma jeunesse fois tellement toboya makambo wana il s'agit ya réunion mo bo esalema na
ville mobimba babenga ba jeune oui likambo ya dot po biso tobali mais ba o bana sima oyebi ezana ba ya musu ba 40 bazaka ba chez les parents oui moya obali ezate nga lelo nzambe asunga inga ete na société sipota inga siko ba o mususu moi que ça passe yo po société sungi oui bandeko mibali musu bana posa kobala mais alingi na epe mwasi na ye aza posa ko sainteté asa musala neti ndeko boya mécanicien a débrouiller muke asa ça ngao ba on peut facture $2500 yo papa tellement moluba oza posa zanga moto te osengi moto bon maman nga moni bref possibilité osomba plasma zate asengi on facture adibala bref ba jeune il faut to luka réunion mo boye so linga na mwasi na yo omoni oke o 1500 moto boye boye yo na mwasi nebo sineka accord nzela mukuse nzela mukuse kaka ok nzela mukuse pa ba yo tikele ka o baya bo o mbonga liba mama na ju mwasi na nganda mundamu $100 emonani $20 zwa esili ok ok na moyo na suki wana merci beaucoup papa merci papa ekolo na bino mama ekolo na bino plasma ozomona teke mamulika mo eleki yango bana bakomi kosante bango po mongo eza te so misala ezalaki nde mibali wana baasente bana te misala eza te vie sociale eza mabe moto obalisa bana na mbongo ebon classe oyo mwana anatangaki akasi bon sikoyo so na tie 2000 eza mabe bon sikoyo neni bango bazosinkete vie sociale oyo nga na nyokwami namemaka mapa mpo nabokola bana natangisa bango classe mo sikoyo ifale nazongisa mbongo na ngai naosenga moto te naosenga moto te nga nasengi kaka nde basengaka kongo masheti pau liputa mpo asubelaki nga te asubeli nga masuba mosusu azwi liputa boyake atie na moto atumbi yango eske bakoki ozongisa yango te $2000 mpo na classe oyo natangisa so azobota te wana eza likambo ya nzambe mpo mwa mosusu soki eloko esa mikolo mpo bana na biso baza mitu makasi so mosusu azwi zemi wana amoni ke soki nalobi na ndako bakosilika akei ake kolongola ele alongoli wana esali complication bake kosala ye na mobali ne wana na kafouillage balongoli zemi mais soki alongoli zemi wana te aboti mwana moye libale ni kobota ezala mpasi eza te mpo bakisi bazomela balongola bazemi yango nde ezopesa bango complication akima mpo ani soki asente mwana aye kose présente mpa nanga ke mama ye naza na posa mwana na oyo namoni ke nakoki te mpo ke nakotela na porte yango wana nakoteli na fenêtre mais nandimi charge na nga naoboya te parce que nga na oyamba bango naza mpe na possibilité te bongo nyonso ezongaka kaka na makambo wana ntanso totekaka kaka na ba $200-300 oyo tokabolaka eza koteka mwana te facture normale na mboka na biso so na bamboka mosusu eza ba $500 ba $300 na bavillage eza kotanso moins de $200 obali mwasi mpo kuna vie eza moins cher bapesi yo 2000 osali feti osepeli bopanzani lobi mwana okoti na libala azobota mais wana eza wana mwana soki aza kobota te eza makambo ya nzambe eza makambo na biso so te so nzambe asala moto mpo abota mwana soki aboti te ntango so bango bali mwasi na mobali ntango mobali abotaka te mwasi abotaka soki opesa foti bana yo tuninga motuna lelo soki mwana mobali akebala ayeli yo facture bapesi mpe na famille na $3000 eza normal tokende kodiscute so na bila bango bazwa 1000 baboyi tomati 1500 baboyi 2000 baya soki possibilité ezali tokopesa mpo aza mpe mwana bato mwana mpe babokoli ye ti akomi atangisi classe ntango so mpe mobali obebisaki baklasse na ye papa nalingi nayeba motuna moko
ndenge eza boye na prix botiaka facture nde bobalisaka biso bana botiaka na mbongo ya classe ndenge totangela na kati na ndenge obokolela mwana totiaka mbongo ya classe te nalobi na sens ke mwana na ngai banda otanga ntango toakomi prix ya osisa classe yo mobali osente ye après ça osente mwana na ngai obombami na nsima ya ndenge otiaki mwana zemi otini lete ntango ngai na odécouvrir nateke mwana oyo aza na zemi nakotia na mbongo ya classe na kati omwana na ngai obebise ntango so akontinue so betidi te yo ye mpo bala ye asuki so yangi na te soko nayebi kata na zemi oyo tosenga mbongo ya minerval mais amosusu mpe balobi no mwana bota liboso nsima nde tokopesa mbongo ya minerval bape bapesaka yango te donc lelo na comprendre soki mwasi ya zemi alinga bala wana nde bakozongisa minerval neti boye biso na ifasik minerval eza $600 donc baparent nango so baobalisa yango fo basenga soki asente yo soki asente yo prix ya dot soki asente yo sikoyo osente nga mwana na ngai naye kotikile mwasi na yo nakosenga yo ke fo rembourselenga mbongo ya minerval pareil ya mwasi ya mobali ya oloba no lokola mwana mwasi aza na mokumba mwa topesa mbongo eza te tile soko mwasi aboti nsima nde tokoremetre mbongo no ya minerval en plus mingi mpe ekendaka nango kaka ndenge bazongisa mpe mbongo ya minerval te mwana mpe libala eke kaka ndenge wana ti bakomi na 3-4 enfant soki otie mpe mbamba te okozwa mpe mbongo ya doti te. Ça va, merci papa toyoki yo. Merci. Bon mama libala ngo psebe tozo comprendre te nesi biso pe père na biso na mama baba na le 26 décembre na commune na Ngalema bon neti mama biso ba sengi papa $3000 $3000 mbongo belé boye te peut-être c'était trop sandé $3000 ba senga papa pauvre papa ba peut-être fonctionnaire si vous sengi $3000 so mama sanga super nyonso moi te mama moi za chef force na ba bon so ezalanga melenga koka te talaka basala te mpona nga mpona kobala bato kobala na biso mea lelo te eza parce que mpona possibilité ya kozwaka mbongo wana neti basali basenga ba $1500 na salle de fete olali kaka lelo lobi obimi $1500 tozwa ngo wapi wana kutu wakuta kosenga ta ba $3000 sina kosi te bon mpona nga vraiment nde naza boye soki nalingi nabala nake kamba mona sali coutumier epa mwasi mpona mbongo mpena yabimisa mpona mariage vraiment lelo nao te soki nakoki te nakobala te soki nakoki nde nabali bon mbongo ya libala nayebi te mbongo baosenga eza koteka mwana ube ezali nini parce nakopesa bino $5000 et après vous avez besoin de l'autre côté et pas na femme mobile tout ndenge ni $3000 nesinga za fonctionnaire à l'état salaire na ngai eza muke yebisa ngai après combien des apona ko kisa $3500 ben $5000 nzela mukuse a la bête a bon kati et petit bon kati na récupérer petit na la palais c'est tout ah masoye la pour la ngaya ngwana mais en tout cas conseil gati na ba parents boki la pe biso mibali mawa bolungezaka tembongo moi muke monani bosunga pe famille bosunga pe mobali soka pesa ta makasu apesa ta mungwa bozi kaka parce que lobby boyebite moi conseil gratuit na tanga kala la yiba koko la biso bana bala bana moi lotoko moi manga dadi amani mais le comme yo taba ou ben ni ouais ba belé moi ezate maman na sokia maman tokutani na on sujet na biso ya dot kaka ndenge bino baboti ya lelo bakomi kotulisa biso bainnocente tokomi kotula mpo mobala koya azwi facture akei nango atali boye 3000 apart 3000 wana surtout biso basengaka ya noko basengi na ya papa apart 3000 costume ya papa costume ya noko super ya maman donc
liste wana susu okolia so ba 3000 lisusu mibali bakomi kokima yo en tant que maman koloba nini? Merci Mélina pour la question. En tant que parent, on va répondre au bruit. On a habité l'autre samedi. Sur le campus dans la capitale, ma mariage est belé. Chaque samedi il y a des mariages. Soit les belles au honoré, ma fiancée na bango. Bazaka ba na batambongo, bi bazaba ministre, bi bazaba ministre bango moko, ou bien bazaka extraordinaire moko kokisa. Ba faction bazo pesa bango. Bah peut-être bazala moyen na bango. Non, sommes dans bala. On regarde ça les camps. Alors ça de toute façon que comment on est ça là. Oui, oui, maman, mutu mususu akotala kaka montant. Na biloko basenge décourager epé. A au moins na kobandande 3000 déjà sur moni 3 kaka ba tiepe dollar na suka to bala en franc te, to bala en dollar. Non, faction ba discuter nango eh. Ya ba par exemple ça ba fantaisie comme bloc belé. So tenir na fiancé na yo au rentrer na belle famille. Vous expliquer bon au lingo zo moi si les factures exorbitantes pas me un peu au revoir. Je pense que bazali batu. Ba au revoir, il va revenir bien. Papa moko ebisi biso a lobby ba tiaka bongo po ba honorer mwana na bango jour belle famille roya. Faut ba lamba, faut ba sala boye boye. Oui, ouais ça aspect mususu ya likambo. La famille mususu so mwana zo bala. Toute la famille cotise, parce se mobilise pour les caméras bien. Parce que mon parent, l'homme sur la fille, ou à ça, la parent, la moyenne, il est mon temps en charge. Donc, il faut à d'autres, on est comme au Kotaka. La royale au kilo. La plupart, il faut rendre un. Si vous avez un bon bien, l'homme, on a la bombe de malongate pour critiquer Pekaka. Il faut de toute façon que. Moi et mon nana, oui, mais bien. Il y a pas ces pédagogues, mais ils la belle famille. Maman, on l'a vu ma bête. Mais normalement, moi na bino. Mon bal est un peu bino dot. Honneur ou la bino ba parents pour ça la balle bino honneur té. On l'a mis dans bon la bino moko. Dans bon ma famille. Admettons que ils ont dans 16 heures. Donc ça la remise à dot et puis fête mbala moko. Donc coup t'arabo lambi. En principe, normalement, il faut aller ndenge wana. Voilà. Mais la conjoncture actuelle, en tout cas, on va changer. Comme ça, remise à dot, ils apportent la fête. On va changer un peu par jour. Et comment remise à dot un jour avant. Un jour avant, il va mener il a faute la conjoncture. Mais là, on fait mi pesa mois kilo. Bah là, bon on était. Bah bon bango moko, masana bango moko. Au boya nango peut-être ba kabula. Entre famille, ba kabula na bon. Ok, maman aza mon côté. Vous allez ndeko mosusu. O aza pe jeune fille. O biso nde to komi na problème lelo. Ba 30 ans ezokoka biso to komi na problème. Ndeko yo lobini pour na problème oyo. Bon, selon nga ezande pour to perdre sens, signification ya dot ango. Posto tozongi na tanga baboti na biso dot ezaki na lolenge mosusu lelo pe komi façon mosusu. Bana na biso pe na banza ekozala d'une autre façon. Je me demande dot badotaka po na nini. On dit eza po na honneur. Oui, honneur, mais eza nini, eza kosomba, eza nini. Onga ba expliquanga que dot eza et bien sûr eza libala, mais libala pas seulement entre moi sina mobile, eza ka batu mibale te. Eza mingi que deux familles bakutana. Donc, deux familles wana, il faut sceller accord na bango na geste mo boye symbolique, oui, mais tellement que beaucoup tani tellement que ces événements est sengo, c'est une fête, donc il faut pas fêter balamba et tout comme ça. C'est ainsi que moi tralala wana misusu ezokota tout autour. Mais nazo comprendre te pona nini o ezaki lokola elembo comme yango nde l'essentiel ya likambo. Lesika nazara penza d'accord. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que oui, il faut badoter parce que c'est notre tradition. Eza lokumu na biso poko basi mais moi ba déviation comme au kota. Ba comme dévier na sens ya likambo. Dans exagération. Oui.
Il y a une exagération dans le Kamango. Si les parents lelo bakomi otala atali Diane lobby, Diane est licenciée en ta fouti Minerval nanga ota. Il y a une maman qui a dit kuna lobby nazo tangisa bango na mombongo nanga mapa. Alors on a récupéré mon nanga ndeni. Moi je me dis autant ici bana na yo abasi autant ici na bana na mibali. Parce que mbongo a investi ça bana na mibali na il faut bazongi selo pe kaka. Baza bana na yo bokoli bango parce que olingaka bango po ozana posa lobi pe bakoma bato na kati ya bato. Est-ce que il faut oser retour sur investissement? Chez la fille oui bon tout le monde a la famille mususu. Ba maman mususu ba koma lelo na conjoncture le sera botika mibali elle se plaint. Et quand les aïe qui bongo c'est la femme qui ne valait rien. Lelo comment la femme vaut beaucoup. Non seulement elle travaille, la robala, Torolia, Libala. Eh, mais oui. C'est comme un business, parce que, à mon sens, hein, c'est que Babo tient biso basé ma force vive. Les lots, bisonde, enfin, tozo se côtoyer, mais quand même, il était barotika. Bisonde, to remplacer Bango. Alors, bisonde, to s'en charger na Bango. Donc pour moi, un cycle de la vie, ce n'est pas qu'on se focalise sur point moko wana d'autres que non il faut à Congo la la somme ya ba mbonyo surtout à ça la dépense pour na yo na ba mèche na kotanga ba nini et tout consort à sombela yo pour récupérer nyo surtout on amba moko d'ailleurs il est même 3000 ans 3000 les amours ngana roloba sinon ba parents mususu ba koma lelo atali Diane qui travaille ma fille travaille à mon dit que ezala bénéfice na été bénéfice on est comme ya mobali ya robala pour une fois quand tu n'as pas libala c'est qu'elle donnait à maman ou à papa et aux asous bongoté elle dépend maintenant de son mari so ba futa ka 100 à royal avec sa mobile non me paye 100 tandis que moi mobile attend ba futi 100 à on a déjà payé maman maintenant tellement yo moi na moi si ba moni que tu vas dépendre na mutu peut-être salaire notre remonter c'est une façon ya bango rosenga une fois pour toutes donc na sima dot ba maman ba komi kosenga mbala moko nyonso asangisi ba besoin nyonso so ça calcule de façon wana les calcul mo erroné on jamais ba dépense ba sala pour na vie à moi na ba na abotama si abali on même pas ça la somme on y est mo comme de dépenser moi je trouve que d'autres choses est le mot symbolique il y a juste un symbole bien sûr la conjoncture actuelle est comme un peu chromatisée mais dans un symbolique il faut pas trop demander sinon le garçon a qui va né bozo le moi non tout l'année ça pour beaucoup la moi non les pour le coup non maman moi non ça licencié moi travaille quelque part le coup non pas au Luca au récupérer la dépense na yo suite à bon sur abilité au réparer des c'est on mibali ba romi na ba ko kima mibali ba zo ba suite mibali ba po ba jeune alelo maman ndoza to kende siko oza maman ba fille oza pe maman ba garçon ba jeune garçon na yo pe copine puis après maman je vais me marier ceux qui connaissent peut-être azana pe na musala malonga to bien aza débutant na musala tout ça à se stabiliser normalement parce que mais il veut épouser sa femme alors comment on va payer 5 000 wana ce qu'on a tout voilà ba maman comment moi ça moi na mobile suis moi la maman se passe ce qui vont être tika on va dans silicate ni na loba liboso to retrouver belle famille on va essayer de discuter ba pe ba tout le bata moi nos amis ba otika ofele na ba obala yi opona nini omoni penza maman va komi vache po ba zo bali ça ba vache hein o ka maman mona taxi à lobby moi na ba bala na 13 vaches na calculer prix à vache là franchement c'est un millionnaire non parce que kuna na bamboka na bango ba le vache ba vache hein on a 50 60 vaches né quand on est 13 peser mingité na bourse né c'est quoi moi au tali facture à moi non mobile ba komi plasma ba préciser LED 52 pouces LG. Pas comme une moto. Actuellement, dans moto comme une attente dans le bal. Pas comme une moto, bah chine à coudre. Pas comme des choses impossibles. Alors, monsieur, alors, bah, il y a un balade. Tout le monde disait, bah, il y a un c'était un refus poli. Alors, tu as capé. Je pense que les autres dépendent peut-être ma famille, ma colo, ma contexte. Comme on dit, ça je sais pas, moi pas si mon tasse à ma vache, mais
je pense que mingi non, na on est. écrit vache. Mais ou alors l'équivalent. Voilà. Ou alors l'équivalent. Fais un peu l'équivalent à vache. Mais comme maman l'a dit tout à l'heure, il faut remettre peut-être les choses en contexte là-haut. Chez eux, on demande les vaches parce que c'est un bien précieux au bango. Je veux dire, qui est symbolique chez eux. Et que tout le monde peut aussi facilement. Exactement. Dans d'autres tribus, et Kozala Ntaba, dans d'autres tribus, ce sera la poule. Donc, ça dépend. Donc, vraiment, à remettre les choses dans leur contexte. Je pense que, tout comme disait maman, Tozaï Nabiso peut battre. Donc, Tozaï la bombe, Nabiso. Donc, en étant un peu clairvoyant, on verra qu'il y a toujours moyen de trouver une solution à Nkamaru. Sikoyo, tu as dit Nkamba vache na Est. Parce que là-bas, na Est, vache, c'est rien. Pour retrouver nos vaches facilement, je ne sais pas si c'est 100 ou 200, je ne pense pas que les Kaba prix. Voilà. Mais ici à Kinshasa, ça vaut 1000 $. Si vous avez un oiseau à Kin, vous pouvez commander des vaches na Kati. Pour commander un hôtel, mais la culture, na bango, si photo le babongo, même ba o ba na Kin, ba commander des vaches na Kati. Bon, Netska wana ya 13 vaches. Mais invité, attention il va voir en mais même si ça coûtait 200 $. Compliqué. Ça il faut 13. Sans compter ce qui est obligatoire du genre machette, nzungu. Wana mingi zangate. Bon, je crois que Tobana Kolobela tout à l'heure, moi, Batumisus Bakoma Komatsa Bancher inutilement selon moi. Sikoyo, nalikambu balobi ya Kalezaka Munduki, voilà maman d'Alobaki. Kalezaka Munduki, maman, on le sait. Dans le mariage, on demandait Munduki pourquoi. Parce que le papa est un chasseur, s'il faut penser comme ça. Papa est un chasseur, à Kendra chasse na calibre 12. Siko lelo, lelo, balongoli Munduki va remplacer on a plasma. Quel rapport? Au coup, tu as bazanga na barote l'été. Mais Lina, on a baosenga munduki baosenga bwatu baosenga biloko baosala na leur wana bwatu bapapa basusu bachasseur te bapêcheur te bakoma bafonctionnaire napesa munduki akosenga peut-être laptop par exemple. C'est la modernisation. Oui. Parce que bazoseka mais so balobi asenga calibre 12 so basenga calibre 12 yango ya solo ekoma combien non ekoma combien lelo c'est très cher hein. Mais on dirait à l'époque aussi, ça ne valait pas grand-chose. Hein? Parce que le papa était aussi chasseur. Aujourd'hui, papa est un bureaucrate. À la Moukanaton, avec Moussala. Mais pourquoi? Il a aussi une télé. Il ne manque pas. Mais à l'époque, ils avaient aussi des calibres 12. Ils avaient aussi des pirogues. Ils en demandaient toujours pour leur fille. Les pirogues, bah, remplaçant, on a moto. Moto, ouais. Bah, tiens, moto, on a pas sa pirogue. Biso neti, biso maman, biso basengaka imperméable. Hein, bien, en fait, nous, c'est deux factures. Parce que facture la famille maternelle, facture la famille paternelle. Et puis, famille maternelle, on tient montant dans bango. Qui doit être en dessous, il y a montant papa. Si papa a lobby 1000 $, nous, quoi, on a 800 ou 700. Moi, je me dis, bon, soyons réalistes. Peut-être que nous, bon, je ne sais pas quel rapport. Peut-être moi, je ne sais pas, bon, je ne sais pas. Tu n'as pas contribué, et puis facilement, tu viens comme ça. Natouni imperméable, c'est pourquoi? Non, à l'époque, ils étaient imperméables. On disait, Noko, c'est lui qui protège la famille. Donc, Alala Alibanda, Moi, tout ça, il doit se protéger. Nambu, Lawana, Noko, Alala Alibanda, Balet Saranbateli, Noko imperméable. Aujourd'hui, on est imperméable, on est comme un costume. Donc, Biso Tobala, on a deux costumes. Il y a papa, il y a Noko. Tobala, on a ma puta, mi balé. Il y a maman et tata moi aussi. Oui. Et puis des factures. Hein, donc, maintenant, biso se rend dans l'école au Moussoussou. Tellement on a bien l'école au biso, je vais passer une facture. On a côté cyber. Dans certaines comme facture. Parce que dans certaines familles, ça paraît bizarre. Des factures, pourquoi? Donc, je dois parler avec la famille. Bon, sangisango, bon, signer. Oui. Et puis. Il y a un rôle à jouer dans tout ça. Hein. Voilà. On ne doit pas se laisser faire non plus. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point important. Je pense que Bisopé, Basipé, Larmoko, je pense que nous devons être un pont tout justement entre la belle famille et ta famille, oui.
leur faire comprendre la réalité, donner misusu tant que bango baza nango te pour remettre les choses dans leur contexte. Parce que quand ils misusu comprendre des non mon boy na tika ko yebe te ni te lo mo te les lots na endroit liloba moko ko loba na biko na vie nanga. C'est quand même un peu bizarre. Donc photo solo laka. Il est nécessaire ya ko solo laka et zanaba mingi na ba boti na biso. C'est nécessaire, mais maintenant il y a certaines femmes qui jouent aussi le jeu et qui laissent faire n'importe quoi hein, et puis nous t'avons supporté par conséquence c'est ça le problème aussi. Et puis moi je pense que c'est selon la moyenne. Donc il y a certaines familles on va peut-être demander moins, d'autres familles on va ressentir beaucoup plus. Les autres dépendent moi, selon moi, RDC on a 11 provinces. La province, c'est la culture, la coutume, la bango, tout ça. Bon, selon, on a des amis, à Bikolo Nyonso. Kinshasa et Sangisa Biso Nyonso. Moi, j'apprécie beaucoup Batoa Kasai. J'appréciais, si je peux dire ça au passé. Je les appréciais beaucoup. Moi, une amie qui s'est mariée, papa Bango Senga, je crois $200. 5 casiers sucre. Donc, facture, tu lis à peine quelques phrases. Na compara na o bimare pas na biso na tali bonga non. Donc en une semaine on donne à l'homme facilité au côté de la famille. Donc ils peuvent en tout cas encore résister à la facture à bon côté. Ça donne envie. Facture na biso au tali boy. Donc on te demande des chèvres, des poules. Franchement, dans le plan on a biso na mona sauté tabaté. On va là mais la biso au tawapi. Je peux donner un commentaire par rapport à ça. Il y a un phénomène il y a globalisation. Hein? Dans le cas des grandes villes, mais d'ailleurs spécialement à Kinshasa, il y a coutume. Tolandango penzate. Tout le monde a mitali libala. Ou bien na mamatanga. Tolandaka sous vraiment beaucoup côté. To créer une culture moko hybride quinoise et ça que on sait à peu près finalement et ça qui ça quand tu vas te marier bon c'est ronini. Tu sais déjà à peu près. Donc c'est une façon quinoise de faire les choses. Donc nous surtout on est dans cadre évolution à Makam. Bon c'est difficile de lutter contre ça mais des émissions telles que celle-ci peuvent aider les gens à revenir à moi authenticité pour rappeler que en tout cas d'autres marabanate parce que lobby faudrait sous bas foutre à loyer balia babota basoma bango pe lupangu ainsi de suite batonga vie na bango. Donc ce n'est pas qu'il faut que le monsieur se dépense tout ce qu'il a na ngongana et qu'il n'ait plus rien, qu'il ne se retrouve vraiment ruiné après. Donc il y a tant de choses à faire. Exemple de Pesa, il y a papa n'a pas laissé moi $200 na quasi moko. Il n'a pas assez de moyens. C'est la quasi moko. Non pas quasi moko mais après pas 6 casiers, donc pas grand chose. Ndenge autour le bazar comme ma culture hein. C'est ma famille aussi. C'est ma famille où je vois très mal un papa bâtiment avec $200 et quelques casiers. Leur pression en famille Roya. Au bas c'est moi par Nabuso. Qu'est-ce qu'il aura à leur répondre? Non, c'est des familles qui sont vraiment très à cheval sur les principes. Hein. Oui, c'est des cas $200 et puis comment tu vas leur donner ma couverture na bango ezawapi? Non, la bilan on va couverture les choses obligatoires. Ah, ils allaient qui? Mais symbole ya mbongo. $200 et puis ma casia masanga. Parce que maman, les lots sont qui... Oui, là, si c'est comme ça, je comprends. Si moi, alors $200, la famille, je dis, j'ai 200, on divise par autant. On divise par autant. Bon, si on attend 2000 ou attend 3 000, par contre, ma famille va aller à bon et la discussion après. Hein. Discussion. Quand on belle famille qui est au Kaboula Moro, eh, si on a les sous-soutés, c'est ça aussi. C'est vrai. Bon, quand on est dans le lobby, qui noiserait l'équipe de Makasi.
tobosana bokoko bikolo na bikolo baza na bokoko na bango mais na Kinshasa tellement esangisi biso l'évolution de la modernité tokoti ontina makambo il fallait pas baloba tokopier le bon mais biso tokopiera nyonso lelo likambo dot ekomi ngai namona facteur nazonga musika te la charité bien ordonnée dans ma famille basengaka ba 65 casiers voilà on a la monaka hein 65 casiers et puis on te dit toi tu as été à l'université donc on peut donc moi je me dis 65 casiers na tenu bozo ça dépôt oh non on est nombreux donc on doit boire on doit manger quand vous demandez 65 casiers et puis on me dit Valobi tu sais que moi je m'habille toujours bien hein? Donc ma veste à zandouté donc il faut veste et haut selon lui donc tellement il s'habille toujours bien il faut veste et bien ma casse super des gens connaissent le prix tout ça son robot sang saboé on remet ma famille à Mobali l'homme a aussi ses parents ma parole est en bas au simba maman Bokula sera toujours attaquant tant au simba facture elle va dire n'importe quoi mais n'habiter faut tes nani faut tes Kinshasa c'est biso faut tes culture coutume tu abandonner tellement on prie aussi beaucoup bon surtout comment occuper sous tes coutumes tout ça mais biso na bamboka na biso to ba masangambila ngadiadi soki blonine mais aujourd'hui ba commencer na ba carton en verre na mboka kuna ezalaki te na mboka ba carton verre ezalaki te mais Kinshasa tellement eza ko sangisa dans les bons et surtout dans le mauvais et sangisi biso na domaine wana Bandundu Ba Congo, c'est vraiment exagéré. Wana ebani partout. Si tu veux épouser une fille du Bandundu Ba Congo, peut-être que tu n'as jamais entendu. Ezala akuna. Na ebité to komi na suka maman dernier mot na yo olobani. Dernier mot nanga eza boy. Ba parents ba encourager bana. Ba ça ba la officiellement. Ba exagérer ba facture té. Ce jeune homme se présenter à moi en abino. Bon, ça est quand même un peu conséquent. La confection, il y a une liste quoi. Cette facture, moi j'aime pas. N'engamo on a été. Liste à d'autres. Vous êtes conséquent. Bon, bah, c'est capable de satisfaire Bino. Et non pas que au fur et à mesure, on va me les gars à la fin. Alors, notamment la Zemi. Voilà, les candidats m'ont poussé comme ça sur moi-ci. Et puis après, il va après plusieurs années, peut-être 10-20 ans. Alors, c'est un symbole moroboué. Contraire à ce que nous avons signé une facture. C'est ce que je peux dire. Merci maman. Dis un mot de la fin. Bon, Minga Obaksezate, on a déjà tout dit. Si ce n'est que... Bon, revenons à l'ère mokona, symbolisme, revenons à l'essentiel. Tobo ça n'a l'air moko moi tralala belé za pembe noana et donc c'est un business té toza batu. Quand ta fille soit à cause d'un dako libala, elle restera toujours ta fille. C'est face à ça, ça sera toujours. De même, d'ailleurs, quand tu vas comme une balai, comme une mobile, bokilo na azawana, comme ça, donc ce n'est pas qu'il faut tout mabango directement, non. Vieza moulaï, donc voyons l'avenir aussi. Ok. Voilà. Bandeko, j'espère que Boyoki, Bolandi, Moutouna Moutapesi a vu nae. Donc pour conclure, on a rolobaka ke baboti bazala raisonnable. Raisonnable pour biso bana na bango basi, toza na posa ko bala pe ko fonder ba foyer, pe bande ko mibali basa na posa ya akoka ko kope se loko bozo senga. Alors pour akoka faut bo senga loko moko ya malonga, et loko moko ya malamu, e ko permettre ka pesa binongo. Na pesi bino merci belé, merci na toi tantine Claudine Moussende, li passa. Dans Hollande, dans ce pays, Makasi Tantine, merci pour les cadeaux. Merci à toi, Yana Ngai, on a bien David Olito. Yana Blanchard Massoa, papa Lé Lutumba, papa Bana, qui sujet d'autres, n'a pas commenté, n'a pas bébélé. N'a pas si mbote na bandeko nyonso, na kinoiseur nyonso ya Inde, ndeko président Ziggy na CPD, le panier, mbote na yango wana, Yana Ngai Gigi Lumbu, mbote na yango wana na CPD Makasi. Je salue mon frère John, papa Jacques de moi-même. Cyber, Masolo Carré, donc si servi. Merci na baño sur les occasions de l'émission. Bon, on a une rediffusion na Bumba TV. Il y a Michel Agueba Kokolo.
Merci à toi, Gabriel Kéré, l'initiateur du site. Et merci à toi, Freddy Nabosaniote. Freddy Moutasimbe Biso Matos, Napesio Mbote. Ngana Binone Tomona Nimbalase.